Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, salut, salut. Et au dépend de quand on a air de l'ananga, et dépend de la air oyo, beaucoup talama, nalanda kunabino. Je vous dis bonjour, bonsoir. Lelo, naye na écouté, naye na analyse mon bouquet. Parce que tout le monde qui va varier, et mon qu'on analyse, et mon qu'on a eu goût, c'est moins ça. Je dis merci. N'appelle si merci, de loin, de près, n'appelle si merci. En passant, je dis bonjour à ma famille, la famille Mpoi, je vous salue partout où vous êtes. Nous avons fait un mot na Team Life, na Team Chat. On peut saluer un mot de place pour ça. On peut saluer un mot na 4000 R. Ma maman a 4000 R de vue. Je vous salue aussi. Je vous aime trop. Équipe Moko Makasi à soutien. On est là, on est ensemble. Alors, les lots, qui na moi analyse moko. Oyo, na ngaki to lobela. Nenge mokili yango ezo kende. Tokyo vanda pe kimiate. Il faut to lobela. Peut-être tout en blanc na ignorance. Alors, ceux qui sont sous aux alentours, bêta la CT, tozo loba, peut-être que ça va aussi aider les autres. Et ça va aussi nous aider. Alors aujourd'hui, je crois que vous avez déjà titre Nanga Kuna. Titre Nanga Eza. Je voulais juste colorer là sur le comportement des hommes, les hommes congolais. On a vu ça Mibali. On a vu ça Mibali congolais. Les Londres na colorer là sur. On a vu ça Mibali congolais. Alors, ce qu'on a vu là. Sur bande économique sur la Nibali et Congolais, je vois monde à l'élo et là sous bas cité ne bakomi ba songi songi ba Nibali ne bakomi ba songi songi numéro 1 numéro 0 na zomi tuna eza nini au juste oyo et comme une communauté na biso congolaise parce que ezo le kelangai dans le sens que soko tali ba makamba on ndenge ezo kende dans le comportement de nos Congolais, c'est presque makambo belé. Tout comme au sango, donc au betamabe, donc bien té. Alors les lots n'avaient pas le la mingi sur comportement ya bana mibali o ba comment on dirait bana basi. Bande ko na biso mibali misusu ba comment le ko bana basi na nina loba nini wana ba comment ba songi songi moko impossible na mwana mwasi akomi na sima. Etika kaka ala ta pan, ala ta jupe. À la ta soutien, à la ta je sais pas quoi, pour qu'on définir que non, moi si. Alors, conseil au moins d'aller le locaux là sur comportement à Banamibali, surtout il y a bas congolais. Ceux qui vont un peu quota là, ou encore doser. Songi à Banamibali et les kindelo. Songi ya bana mibali elekindelo surtout so mboka biso ba diaspora toza di banda mboka je sais pas au Congo biso msuto bima Congo kala je sais pas parce que na tant kala na bana oyo kapenza te to bana oyo kapenza te que non mwana mobali aza na songi nesi na monde lelo mwana mobali oyo za zo tonga awa osimba na mutu. Alors bande ko na biso mibali lelo na un peu na moi conseil pour le bino. Moi na mobali aza oyo nzamba kelaki ete pona kotonga. Siko so to bi lelo monde lelo ko bana mibali ba ko mutonga. Mukile komi Sodome na Gomorrhe. Parce que et pas moi na moi si songi to dit que non eza lisumu mais et le wana ils ont allé la katia moi na moi si et pas na moi et pas moi na mobali na mi tunaka les lots komi komona
bande ko na biso mibali ya ba congolais ba koma na ba kwena ba momo boye o ba kena ko telema yo kanisa peut-être ne ba telemi na bazo la cop to nini yo mutu koleka wana te yo mwana mwasi koleka wana te ezo kipepete ezala mwana mwasi ezala ndeko na bango pe mobali bazo tonga. Maintenant moi je me demande ezo ke neni makamango siko chose grave eloko elekela ngai c'est quoi parmi pe ba groupe wana ya oyo bazo tonga wana ba homme marié pe baza wana na katikati wana homme marié pe aza wana siko nazo mituna comment est-ce qu'il vit chez lui avec sa femme ou encore avec ses enfants parce que libanda ozoke na kwe moko bozoke kutonga mutu aleka te botongi boyoka pe likambo te bovandeli yango sikoyo mokili yango tozokende wapi bandeko na biso ya mibali est-ce que bokoki nanu kotia ta frein kotia ta nanu frein na bacomportement mosusu parce que biso ndenge tondimi mosala oyo je ne pense pas que non tobanoya a mpona kolese non on ne vient que conseiller c'est apprendre ou à laisser mais quelque part ekoaider vie na yo ekoaider peut-être vie na ozomene ozokoka lisusu kodéfendre vie na yo moko te personnel mpona mondana osokoti ya songisongi parce que soki osokoti na mondana songisongi je ne pense pas que non okozala lisusu okokoka kosan sortir na vie na yo personnel tant que tu es un homme marié avec une famille. Et comment lokola koloka bandeko na biso ya mibali lelo bazotonga batala te sikoyo nga na mitunaka epuis soki otali la majorité bazala mpe na basi na bandako maintenant nga na mitunaka chez toi à la maison ou encore epa na yo na ndako ovivaka ndeni na mwasi na yo parce que libanda oza numéro 1 ya songisongi. Maintenant, chez toi à la maison, tu vis comment? Tu dis comment ta famille? Parce que les bandas, tu vas comment au banga yo pour la songi, bah pesa au pe Congo pour la songi, moi na mobile. Revenons. Sometimes, donc, je manque même les mots. Qu'est-ce qui t'arrive kaka au bimie pa na yo okeka na point moko boye po wana obeta kama masolo abatu po bana kotonga mutu aleka te botie na se omona kutu bato mususu bakoma kobanga balabala mususu akokeko bayebi keno na point wana bana mibali bo bazala wana bango musala bango ka kotonga. Est-ce que tant que place wana chez toi à la maison est-ce qu'on remplit devoir nyonso je peux dire devoir nyonso ya mwana mobali penza na kati ya ndako oza na mwasi oza na bana est-ce que tant que kotelema libanda kuna ozotonga batu ozoseka batu ozofinga batu yo oyebi histoire ya batu nyonso toyebi te mpe soki ya yo mpe bayebaka sikoyo nazomituna est-ce que chez toi à la maison oyedikaka famille no ndenge nini ou encore ntango obimi libanda tu te dis que non okena kwena yo tema na bino kozala na ngwana ya kokende kotongaka bato est-ce que chez toi à la maison on remplit ba devoir nyonso nde nazomituna parce que kokende kotelema bongo c'est manque à faire tant que oza mwana mobali tu dois chercher un boulot avec toi il faut luka donc omitia busy na koluka quelque chose pour la famille na yo ke okende kotelema na kwa moko boyeka mpona kotonga si comme na zomi tuna eza koloka tout ou encore c'est quoi et comment na balabala mususu to boya ala mususu kotambola ou encore koleka kwa nini toyebi ke no kwa wana bakongole batelemaka wana batongaka bato ezala histoire ya lokuta bakopakola yo wana et lorsque bakopakoli wana ekei siko yo mwana mobali oza na niveau wana ya kotonga oza na niveau ya oyeba ba histoire à bato chez toi à la maison ta femme est comment moi sinon ya zandeni na ndako éducation moi sinon ya zandeni yeba za muto matongi tant bokuta naka je sais pas bobeta ka dio ya bien ou comment
Parce que eza pasi omona mwana mobali azana mwasi na ndako peut-être na mwana moko bana mibale misato mais il prend plus son temps libanda na point na ba camarades pour na kotonga et vous êtes là bolinga koyoka likambo te fond nde la facilité pe makam donc soki boyeki kaka likambo news moko boye bobandi obenga na bino ndenge otonga na kana po ozwa kaka donc oyeba source ya makambo bien. Maintenant, moi, je me demande, nous les Congolais, Seigneur, nous les Congolais, tout comme il y a un problème sérieux, sur tous les plans, Biso les Congolais, tout comme il y a un problème très sérieux, sur tous les plans. Au lieu de moi, mobile, au téléméla, peut-être moi, si na yo na kisongi, non, c'est plus le cas. Et comme il y a moi la mobile, numéro 1, champion ya kisongi. Donc, yo yebi nyonso. Yo yebi ba histoire à battre. Na ba teta bokena na ba ntemba na bino bien na ba coin na bino place hôtel makawana pour na sa kisongi na bino bien. Ce qui vraiment maëla bo moto ezalaka na bino. Parce que moi je trouve que non maëla bo moto ezate. Et surtout dans Mboka Mupaya, comment est-ce que tu vas laisser ta maison au bimio que West Time na yoka kana point moko bu. Ils ont loka. Ils sont sous normal. Pour moi na mobali onza makela peza, c'est un homme il faut luka. Et surtout ceux qui sont dans moi, s'il faut luka pour moi sinon luka pour na foyer na yo. Tout ça en Mboka Mupaya. Nous ne sommes pas venus ici pour croiser ba bras na biso non. Côté de Manapo et mobile dans un songi wana, tu es un fainéant ou comme il fainéant sans pour autant le savoir. Si vous pouvez n'anga on a n'anga commis tout n'a vraiment et que l'anga ma casse donc n'anga n'anga dena yeba. Comment est-ce que vous vivez dans votre maison à moi si na yo vous vivez à Gandeni parce que vous avez numéro 1 songi di banda. Et ça n'est vraiment. Donc, biso basi tozongi kutu na sima na songi. Olinga koyoka te sukaka oyoki, okosa la recherche oyeba source bien. Tant on oyeba source, okomi nango na mokeri, okomi nango kotonga, okomi koloba par-ci par-là. Un homme oyo mbengi mobali. Toke wapi bandeko na biso mibali. Tozokende wapi bandeko na biso mibali. Osunga bandeko na biso mobali. Boke mabe makasi vraiment. Boke mabe. Nini yango ekomeli bino bandeko na biso mibali. Pona kozanga kaka eloko akosala, si ozana eloko akosala te, reste chez toi. Ba place abongo eza ba place moko boye oyo et donc okokata ko perdre vie na yo kaka boye. L'état baninga bazo évoluer, toi tu n'évolues pas. Vous êtes limité. Pour la songi. Tu es limité en tout et pour tout. Pour la songi. Pourquoi vous voulez changer? Pourquoi? Chaque jour, les gens qui ont dossier à Congolais, je ne sais pas. Donc, comment vous avez bana mibali bazotonga ezala soki na salon bozotonga ezala na coin bozotonga bokuta na 4-5 te bozotonga koleka na bana basi. Et vous avez aussi des gestes boyebi pe ba code bosalaka lorsque bozotonga wana ezosunga bino na nini bandeko na nga mibali ezosunga bino na nini lorsque tu prends ton temps kaka ya kotelema oyo banda kotonga. Ceux qui occupent la tongio, je ne pense pas que non au CP là. Je ne pense pas que non au CP là, yo pe batonga yo. Ou encore moins chose année nanda ou yo ka baso tonga yo. Au CP là té. Mais pourquoi toi tu fais ça chez les autres? Yo batonga yo, je ne pense pas au Kondima.
Oko ata courage ok kotuna. Otonga kinga boye. Po deux fois te. Bino mibali na botonga karana. Siko soki olingi batonga yo te. Pourquoi yo za numéro 1 ya kotonga? Basi abatu kaka bino kotonga ka basi abatu. Ezalaka nini? Moi c'est mutu aleka te. Bino na botie na se. Na likamu nini? Vous oubliez aussi que non, vous avez vos femmes, vous avez la basse na bino na ndako. Ceux qui bazou moi si na oba tie na se ba jotonga. Est-ce que ça bien? Est-ce que ça bien? Pour balobi kolongolelo ko eza na biso muninga te avant na epa na yo moko. Ndo ya kolongolelo pa muninga. Si vous commencez bino basi ya batu bino kaka kotonga, bana batu bino kotonga. Mais boza na bana na bino na bandako, boza na basi na bino na bandako. Vous gagnez quoi dans tout ça? Vous gagnez quoi dans tout ça? Mboka mupaya otoye toye ko sakana te. Mboka mupaya eza facile, eza trop difficile. Mboka mupaya. Siko yozo linga okende ko perdre temps na yo, ya kote na moba na kotonga ka batu. Basi abatu kotonga. Ata mibali abatu pe ka kotonga. Ninga no mobali ozotonga. Eza esprit nini juste? Oye animaka bino mibali oya lelo ko komi kisongi sondi on dirait kindoki. Donc bino na bino conseil ezate. Donc on renie kaka na mabe soki boko ese loko mabe bo badi ko tonga na ata moko ta ko conseil muninga teke no to tika bo ndebo ko sasa. Bozo respecter moi si a muntu te. Bozo zo moi si a muntu botie na se bo wanjo tonga ni. Po bozo nini? Yo na moi si pe na ndako. Pourquoi olinga o tonga moi si a muninga na umbali? Tant que toi aussi tu as une femme chez toi à la maison. Est-ce que vous trouvez où ils ont make sense? Ils ont make sense. Yamuma na tuna kamibali yango botelé makawana. Bosala kate. Vous vivez comment? Vous foutez ka rente ndenge nini? Vous foutez ka loyer ndenge nini? Parce que moko loyer problème, maille problème, courant ko foutez boy ba DSTV tout babilo ko na nyos tout. Vous faites comment? Vous vivez ka ndenge nini? Parce que vous avez plus de temps à côté na kwa ya kotonga. Maintenant moi je me demande, vous vivez ka ndenge nini? Na bandako na bino bo vivra ndenge nini? Et ça passe. Et ça passe vraiment. Mboka mupaya bo essayer un peu à s'intégrer, vous allez un peu civiliser na mboka bato. Yo na mboka bato ye o luka, au travail, tu as laissé une famille chez toi na Congo. Ah oza na famille, oza na moi, oza na bana. Mais au koma derrière zéro ya côté de makana kwa ya songi. Yo songi ya we futa kabino. Songi na obo sala kana e futa kabino tango sala journée na bino mobimeza ka kaka songi kaka bakombo batu na minoko na bino. Siko moi je me demande boyo kaka ndenge ni ntango vivra bongo boyo kaka ndenge ni ntango journée mobimba ozaka na vie wana ya kotonga ya muto de kate botie na se ya koyeba ba histoire batu ya kotonga. Oh my god. Eza nini na bino bandeko na biso mibani? Eza nini? Toza na mboka mupaya. Ese mpe ya koluka boluka musala ya kosala. Bo arrêter na makambo na bino na kote le manaka ba songi. Bana basi bazongi na sima na songi e komi bino bana mibali songi bona takaka ba jipi na maputa. Mwana mobali azoloba lokola mwana mwasi. Soki azotonga avec ba précision ezala ya lokuta ezala ya solo akopeso nyonso ayoka peke sa bengi pe muninga ne kuna oyoki te un homme pareil pour moi tu n'es plus un homme oza sous mobalité et chose grave mais le kolekela ngala ba mboka mupaya oyo donc yo bima na Congo oye na ba mboka mupaya oza na bulte donc on a un projet de vie. Tu as quitté chez vous là, na Congo, oye na mboka mupaya. Projet na eza nini na mboka mupaya oyaki. Nena ngina na yeba. Ba projet na bino ezalaka nini lorsque vous quittez ki Congo na bino na bobimi ko ka Congo bien. Vous êtes dit que non, toya tokende Afrique du Sud. Ce qui peut apporter pesa qui te le bito que Afrique du Sud, attention vous kene na ta na poto en parce qu'ils sont ça partout, voire même en Europe. Si kota o uti na ba Congo oye na ba mboka mupaya. Projet na bino eza nini? Ndelo ko zo lekelanga. Comment est-ce
est-ce que oza na mboka mopaya ozo vivre sans projet? Vision na yo eza nini tango ye na mboka mopaya? Vision na yo eza nini? Parce que oyo bozosala wana eza yango te. Ya kozwa plus du temps ya kotelema kaka mpona kotonga, mpona kotonga. Yango mbambongo ya loyer bino etroublera bino te. Je sais pas soki na oyeba te bofutaka ba loyer ndenge nini. Parce que vous avez plus du temps de banda ya kotelema kaka ya songi. Nazokota na ba vie privée na bino te pona yeba te non so bofutaka loyer so pene non. Ezolekelanga est-ce que bokokaka kofuta parce que vous avez plus du temps ya kotelema na coin ya kotonga. Alors il faut que tu tout dans la question pour occuper la côté comme moi si tu as ça la comme ça là à foutre l'ondaku allié ça yo non. Ce qui passe à peu bazali o ba otika libanda na ba coin ba tongaka yo lié ça ka yo foutre la ke renga ah non hein ah non. Biso ba si peto télé ma so to za libali ya bongo vraiment il faut ko télé na libali ya bongo parce que quelque part eza ko kanapé vie. Ils ont bloqué vie. Au lieu de se concentrer peut-être à la vie, tout ça, vie est facilité. Vie est facilité. Fin du mois, on dirait, pour moi, la fin du mois, c'est quand vous fin du mois, vous foutez à l'écran, vous n'avez pas un bon mandat. Après, quand il y a 2 semaines, et l'oubli, il suffit sur vos fouters. Donc, fin du mois, on dirait ce pendant on dirait baraté. Sikoyo yo lata ozala na projet moko boye o maîtriser ba biloko mosusu na ba vie na ba mboka mopaya oyo toi tu as plus de temps à côté na ko ya kotonga et puis bozanga soni bozanga respect bino ba ndeko biso mbali o côté na ba ko ya kotonga ka tonga kawana ata bomoni mutu ko tikila te espace te mutu aleka ko tela ko so tele bina balabala on telika ezaka nini na bino. Ezalaka nini na bino respect ya muke ezalaka tata mwasi ya mutu okopesa mbote ya lokuta atieka mukongo boye otie na se mutu abato asali bino nini ata soki mabe ezalaki mais ne fils que les bonjour wana pesi yo mais calme-toi bonjour ezala eloko moko boye ezongisaka ata mutu hein ata mabe moko ezala na mutu kaka soki apesi yo bonjour zonga mutu okotie na se lisusu pwani mais osondimi bonjour na ye. Botala kapé bato akotonga te. Bino mutu nyonso kaka ezokipe te. Donc bozona bozopakola bato kaka salité. Na kisongi na bino. Moi personnellement na yena nga apona ko leser mutu te. Moi je suis là peut-être et le qu'on a moni ezotambola te ezotambola bien te la communauté na biso congolaise. Moi je vais les parler nakoloba parce que na Bible ya momo pezoloba je ne sais jamais akolobango mon peuple périsse par manque de connaissances et au totambola plus na ignorance. Cherche-toi un boulot, créer loko moko boy, créer kaka etia yo busy ya, olukia te loko moko muke ya omemelo monani, ya omemela mwasi no na ndako. Ke o western na kaka na point. Otika bandeko na nga mibali, otika, toza na mboka mupaya. Monde ezokende mabe. Monde ezokende mabe vraiment. Hein? Otika na babiloko mosusu oyo ezomemela biso bénédiction te par contre ezokimisa bénédiction na biso. Pourquoi avoir plus du temps na kotelema otonga? Et lorsque tu rentres chez toi à la maison, lorsque tu rentres chez toi à la maison, obimaka parent, obimaka ndenge nini, ou encore, tu viens à la maison, tu gères ça comment? Mais tu as une maison avec toi, une femme et des enfants. Tu gères ça comment? Ou encore, moi, si pas yebi. Makambo kosala eza ebele.
na bato mususu bazo uta Congo baza na vision. Et normalement ils ont tout sur temps uta Congo, tu te dis que non na ke mboka mopaya je vais na ke koluka. Na ke koluka vie. Là vraiment na olo besa ya solo tant to bimi na ba Congo na to ye na ba mboka mopaya. To ye koluka vie. Ce que yo vie ye koluka ya songi. Ya ko telema kana ba kwe. Ya o mona mutu alekite. Moi c'est mutu alekate otongi. Jeune fille abato alekate otongi. Ata mwana mobali ndeko no mobali pe aleki otongi. Au juste. Au juste. Nous allons où? Tous en réflexion moko boye na kati na biso ba congolais. Tous en réflexion. Donc milieu moko o ezala mabe. Donc ata mutu moko azala te akoloba ke no ya kotelemela mabe ya baninga bazana ngo. Biso nyonso tozaka na be wana. Arrêtons. Lelo bandeko naki kolobela bana mibali. Bandeko na biso ba congolais mibali o ba koma basi na songi. Arrêtez avec ça. Arrêtez botika. Monde ezo kende mabe, monde alelo ezo kende mabe. Pourquoi to oki kotika ba biloko wana? Et puis chose grave na yo mituna. To tika pe un mot koloba ke tata mwasi ndoki. Ou maman kulutu ndoki, ou papa leki kulutu, papa leki ndoki, papa kulutu ndoki. Non. Nga ba biloko na ndima ngote. Eza ba biloko mususu. Biso moko toza ba propriétaire ya malheur na biso. Na yo moko zo tambola ndenge nini? Po kanga tata mwasi ndoki. Po vi na yo zo évoluer te. Na yo moko zo tambola ndenge nini? Pour peut-être maman leki ndoki. Na yo moko zo tambola ndenge nini. Parce que de toi-même d'abord défends ta vie saine. Au défendre notre vie na yo moko. Et par là si ko yo ndo koyeba ko decide non. Na zo tambola bien mais na minute ndo okata okanga ndoki. Mais ne pas dire que nous autres na ba ko songi kaka yo makamabe kaka yo. Kotonga basi ya batu kaka yo. Ba jeune fille ya batu kotonga kaka yo. Ba ndeko na mibali ozotonga. Aujourd'hui, on a dit que nous freinage dans la vie, aujourd'hui, barrière, aujourd'hui, blocage, aujourd'hui, limitation dans la vie. Et il y a des qui ont défendu la vie, il y a des gens qui ont dit tout ça dans le monde. Moninga pe ndekono mobali azoluka azui botongi. Or il y a des busy na makamune que non aluka na ye ba kofuta renda lingine ba distraction na bino wana te. Mais bokotonga ye. Ni les autres nga bino ko za lokwa mobali ana. Parce que nous sommes aux animaux. Nous avons appelé ça ba pouvoir moko boye o biso basi to sana na ngote. Appelé ça ba mayele moko ele ka biso basi. Ya koye ba koluka. Un homme c'est ça, il faut yeba koluka. O mona moninga zo débrier na ye, aza biz na koluka, mais boko tonga ye. Alors makuna ni ala kisabiso ni. Ali ala kisabiso ni bino tsiko boningo la boningo lo bani. Zio bino zo mene ko telema na babalabala ya kofinga ka ya kotonga ka ndefi ya bien. Ezo meme na bino nini na vie na bino. Ezo meme na bino nini na vie na bino. Non, on a un problème dans le Congolais. Je n'ai pas de problème avec vous, mes frères. Je n'ai pas de problème avec vous. Sauf que Nazandi n'a pas si wana. Nazandi n'a pas si wana ya komona ke non. Il y a trop des histoires. Il faut que ça la koluka mbongo. Toza na mboka mupaya. Ba mbongo ba rendo e pete saka mutu. Ba facture moi ya maye koma ko yaka soki combien. Courant pour tout le ba souté. Mais toi tu prends ton temps à côté de malibanda na otonga. Siko ezo lekela ka ngai. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Et surtout ce que moni moninga zoluka, azo zata un fils de munke wana na makasi nae à se concentrer au komi kotonga muntu wana. Mais là non. Wane komi koloka. Wane komi koloka. Franchement. Si vous avez un moine dans
Moi, je suis un peu papa, parce que papa a plus de libanda na kotonga. Ou encore vous êtes encouragé na basi na bino na bandaku ou comment? Tu peux y témoigner si tu as solo là, peut-être que les l'équipe au solo lien. Mais il y a un mobile qui songi comme on dirait Kazaka ou Lati Kazaka. Pour qui vous pouvez vivre en été? Pour qui vous pouvez vivre en été? Moi, je mobile est créaka. Moi, je mobile est lukaka. Moi, je mobile est focus plus na vie. Que la biloko moko boye, eux ils ont emporté loko moko te na vie na ye. Par contre, ils ont nuire, ils ont bloqué vie na ye. Et plus ils ont fait dans la vie, on a yakotonga, ils ont traversé un moment difficile, on va dire qu'on y a battu. Bah, on va se luka. Annabola kisani. Et chose grave, quand les côtés les makatele bon on appelle mutu alekate. Quand abino susu ko senge ko pesa ngata mwa boye, pesa ngata, mais mon ninga no mbalit. Yo peke ne ko luka. Comment est-ce que vous avez un moninga no mobile? Est-ce que make sense? Vous avez un moninga no mobile vers un DNA. Il y a ça la magie pour Azwango? Non. Oh, ça la magie. Donc, comme vous dites que tu es limité. Donc, pour toi, vie, tu as à côté de Malibanda, donc pour la Kotonga. Vous avez dit que nous sommes tous les qui n'ont enseigné-moi dire, enseigné-moi vers un. Dire un vers un de ça. On a pour foot à monde. N'est-ce qu'on a mis tout là? Je suis pas là pour vérifier la vie à Batou. Non, on a souci dans les arts. Pourquoi quand tu as écrit on a côté les makotonga? Bino ba na mibali. Bino ba na mibali bozana na pona peut-être ko sunga biso basi po biso nzamba akela biso na eloko wana. Tokyo boya ngote. Mobile azawa il faut telemela mwasi na songi. Pour ceux qui mobile abantu kota na songi ya mobile mokili eziki. Pour ceux qui mwana mobile abantu kota na songi ya mwana mwasi mokili eziki. Alors boti ki la bana basi songi. Boti ki la bana basi songi bino bozana pona kosunga biso botele la biso bana basi pona songi. Il n'est pas dit de biso bana basi to bando vanda boeto ba nzambe na ngai. Soki na leki wana na kwa bana libala na bakotonga ngai. Boyo ka ba griffe ba pesi bino. Vous allez où? Vous allez où? Vous allez où? Hein? Et ça manque et l'eau pas ça là ou comment? Je ne pense pas Namboka Mupaya qui pour télé ma bonne Namboka Mupaya. Je ne pense pas. Mboka Mupaya il faut le côté la koto di la koto rien de makam. Loin de makam Namboka Mupaya ah. Hein? Là ba courant moi l'Afrique d'ici d'eau. Et comme des kotumba. Hein? Lorsque je m'adresse à Bino Bandekonanga Nibali, je vois c'est partout, hein, partout. Partout dans le monde où les Congolais vont se retrouver. Comportement, ils ont bongo. Les foutis n'ont pas besoin de la canine. Et puis, vous les marater, vous allez ma casse à côté les mains. Plus de 4 heures du temps, 5 heures du temps, debout. Dans songi. Hein? Vous les marater? Oh non. Arrêtez. Hein? Arrêtez, puis là, vous n'avez pas de botika, botika. Hein? Moi, le mobile a 0 séquence. Donc, à Kanisaka, ni fois ça dans la journée. On se concentre dans la vie. Outi mboka mupa, outi mboka la o musika Congo, outi musika oye. Pour un hôtel de Manabakwe, na kisungi. Peut-être oh bazar la bas cité, ata ozana moi cité. You still young, ozana no jeune célibataire, ozana no single. Si vous avez un côté de ma période, tu as encore l'état où Luka vit bien, où Luka Bambongo, un jour au bal à la foyer. Mais au sommet côté ici déjà dans les boulot, il y a songi. Est-ce que vous pouvez défendre sous vie? Je ne pense pas.
Faut passer dans le bel là qui comportement de biso ba congolais na matanga. Je crois première partie et kotaki, je crois deuxième partie eza et kota mardi. Deuxième partie et kota mardi, mais lobby il y a deuxième partie et kota mardi. Non, et kota mardi. Hein? Il y a, je crois oui. Ceux qui peuvent beaucoup la émission en aïe, ceux qui beaucoup film en aïe, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Moi je suis là, c'est apprendre où à laisser. Nasungi nanga kaka mutu moko. Nasungi nanga mutu moko. Pour makamba kosa les ebele na mboka mpaya awa. Ma réalité est ebele na mboka mpaya awa. Comment est-ce que toi un homme, osana tant plus ya kotelema po no tongaka, ofingaka, osala kisongi songi, oyebaka makambo batu. Les hommes make sense. Et je ne pense pas que nos comportements à bongo boko lingato bete la bino maboko. Non. Il faut tout le belango. Moko zelate que no biso to bete la bino maboko. Non. Tant que tozo imana, c'est pourquoi bana mibali bakoma lokola bana basi na songi songi. Bino basi wana bozana mibali na bino webi que no ba tele makatele makana ba ko kaka ki songi songi. Bo tele me na bango. Peut-être aux passer par un moment difficile, que non, blocage dans le freinage, dans la barrière, et autres dans le comportement. Pour tout le temps, ma caméra va tout le temps, ma caméra va quand songi. Non, au télé, la campagne n'a vu nous. Si vous voyez que nous avons un mobile qui nous a télé, il ne faut rien. À ça, la kilo au mon côté. Aux autres liés, ça y est. Aux appels ma casse. Et dans la vie, peut-être que vous avez un peu de temps, vous avez make sense. Mais ça a le beau moko. Il y a un mobile, il y a un mobile, il y a un téléphone, il y a songi kaka. Il y a songi qui connaît tout. Baba la bala mususu to koma ko banga ko leka. Poto ebika soko déjà na musika otali basi ba télémi kuna. Okangi pe déjà longi. Même quand on a le qui a topé si bango bonjour bako saso kaka. Les anines na bino bande na biso ni bale ba congolais. Qu'est-ce qui vous arrive? Comment est-ce que vous perdez vos têtes kaka boye uti na Congo ye awa, tu perds ta tête c'est ma kaka boye na kisoni soni. Olo luka mbongo. Les balles mususu bazo créer ba débrier na bango. Au moins la bala basi ba telemi boy ba monika ka mwana mobali ba banya. Donc ba signal de bandira keba o ya za songi mon mbali za songi. Yo bongo le susu ba banjo banga. Non, il faut qu'on arrête. Ou encore il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez ce genre de histoires, les ambientés. Je répète ça. Et arrête à côté de ma songi. Et me la yo nini. Na tuni na ezo me la bino nini na songi. Ezo me la bino nini à part pour détruire peut-être vie na bino, pour déstabiliser vie spirituelle na bino. Pourquoi au Gyobo ya biloko mususu te o mita yo bi pourquoi na bi manake na kwa wana ko sa ni ko stonga oboyi na yo nano oboyi o changer na yo kaka ou encore so se retrouver na bato abongo ba bandi makambo me o teleme ni pe bango non o koko te susu na be wana bien o bandi pe ngana yo kaki boye matake kitaki o mona mubole mona mutazo de kate botika na mutazo de bo vandi bien silence comme si rien n'était. Mais tant que vous avez dit que vous avez vous les Congolais, vous les Congolais, Congolais. Biso bande kona bino ya basi to koma na pasi wana ya komona bande kona biso mibali kisongi lobinga yoyo. Ça nous fait mal. Botika ngana zo courage wana na lobango. Botika ngana zo ta courage wana na loba que nous les femmes congolaises
tous déplorer le comportement de bino bana mibali ya ba congolais. Il y a qui songi. Ça fait mal. Bozoka nini si pas pour perdre le temps na bino. Bozoka nini si pas pour luka ba blocage dans la freinage dans ma vie na bino. Ba futa ka bino. Je ne pense pas. Et puis vous voyez la capé ko kende ba kwa ngoko wele la ka osokoli pe mai na bien au repasser jean na yoso kina polo so kina chemise. Ba moni peza mobali ya mutu ye oyo. Mais azo kende na kwa na ye moko boyo akena kotonga. Nga suis courageux na web sabino ba ndeko na mibali. Partout vous êtes. Ceux qui se comportent de la manière arrêtée. Biso bandeko na bino ya basi ba congolaise tozo déplorer comportement wana. Ça nous fait mal. Parce que tokuta na kapé biso ba congolais tokuta na te. Bana mibali ba koma lokola bana basi na kisongi. Koleka kuna te bana mibali na batonga naka. Siko yo kuto okomi ko banga koleka place moko oyo boy batongo oyebite. Okomi ka ko banga po ba tsheo ka na sete ba batongo te. Ba pakolo buzo bate. Eh bandeko, arrêtez. Moment to komi na mweza moment moko donc je sais pas. Bota l'émission nanga o na le baki sur un comportement et biso ba komolé na matanga. J'avais plus parlé sur le comportement de la Congolais na matanga et na soulevé qui point moko sur Covid-19. Et pendant mon temps makasi abata makinanda na millionnaire abata makinanda. Et puis quand na moment na Covid-19 ne to zabo ba ba yeba kinzambe te ba yeba kinzambe. Okukufa o bato akufi na 2020 oyo. Ce qui est depuis na botama na vie na ngai. Ce qui est année o bato bakufi eza 2020. Bato bakufi lokwa nguba. Ya oladi kaka boyo ki kuna bakufi. Yo siko komi pe kopema 5 wandi ozela tour na yo. Siko soto za na bomo iwana. Siko za na bomo iwana. Pourquoi pas même pas donner ton temps et pas nzambe ko côté les maka na ba temps na ba kwa moko boyo kaka makamba bato. Qui n'est pas se sacrifier dans l'église? On va d'abord mettre ta drum. On s'en va comme moko ya nzambe parce que nzambe a besoin de reconnaissance na yo. Ni fouti na yo kozala. Si on s'en la nzambe obeteli ta drum. Ou bien obeteli ta sainteté. Si il faut ça donc oyemba oyembeli nzambe na. Ki ya kokene kotela na ba kweka na ba komba ba. Oyo ils ont porté loko moko te na vie na yo. Et ceux qui vont balancer la vie na yo, tu as rien aux années l'autre côté. Mais tu perds ton temps na kisongi. Et raboki de koluka oza na côté. Non, mais tout na moment où il y a Covid-19 on est bakangaki biso na bandako. Soko lingo kufa na kati ndako na songiso. Donc okokite yo susi le zaka obima libanda. Na ebi de soko ndo sa ila boka na phone. Je crois que on ça na mona phone. Ne pas facile, t'as biso makamba. Moi c'est comment pour banga place moi attention que les milliers moi des à la matanga et à la nuit ceux qui ont moni ka bala libérer basi ba télé kuna moi c'est à se sentir déjà mal à l'aise pour la nuit ayi que ba songi ba ko sasa mais bon tu as biso bande ko na bino basi à l'aise bon tu as biso à l'aise c'est grave. Moi, peut-être que je vais vous inviter plus à vous fréquenter à ta église. Qui a côté les méandres, il y a côté les malades, il y a côté les macana, 4 heures du temps, 5 heures du temps. Comment on a 4 heures du temps, 5 heures du temps, il y a côté les. Nandéni. Hein? Robot. Hein? Attends, robot, un mot à l'imba, ceux qui allaient mis au moins pas au salaire et soudé, à fonctionner soudé. Pourquoi pas la temps de bino na 4 h 5 h du temps au télé makana qui songi au fréquenter ta église moko boui.
Bande qu'on a besoin mibali. La diaspora partout où vous êtes. Ce que vous avez dit que nous avons un comportement qui sont. Et c'est un nakotala. Et zo memela yo nini na vie. Tango tele makaka na komba batu. N'est-ce que nous ça langa pas si ce qui surtout si quoi ça moi si nandaku. Moi si anga ni peut-être avant de zo luka boye et dit que nous avons mobile mais mobile qui na na quoi. Quand ils sont et na je sais pas au Bajer na bino mobenga ta soki ba super bête hein je sais pas moi vraiment na s'intéresse à na moté mais na moni vraiment ba tebele bazo betango je ne condamne pas sauf que na yeko mona que non mibali mususu ba komina kilo ya kokende ko luka musala à se concentrer mingi na super bête to boité luka mbongo na ba super bête les ba biloko moko ya chance okipe ozala ozo saka mbongo no ozo saka mbongo no mais ozo gagner raté et memi pe super bête on est memi pe mibali ba koma ba fainéant. Je m'excuse ya koluba bongo parce que na robete la bino histoire moko j'ai une copine azo mobali moko boyeka ikaka boyazu mobali ka ndenge za la carte okutani na mobali bolingani et lorsque bolingani wana mobali sikoyo tellement il faut rien à ça la kane loko moko te kolo super bête imaginez sikoyo bino bibali o bakena kaka ko vanda journée mobima na super bête qui sont pesa na makasi. Siko à cause que moi si que non il travaille ceux qui voient bien il travaille un bon travail là nous savons il y a très bien kitoko va faut taquer salaire à cause que non moi si salaire nous avons compris ça kolo super bête bon super bête na bien roté sur en français na évité sur ça ba loto je sais pas na bato ba kotala ngai partout dans monde peut-être ba koto na super bête des années je crois ça ba biloko nyete ba loto net ba permis hein je na okelo ba bongo alors mobali alingi moi si balingani moi c'est pas formali mutema mobali siko akosi moi si keno asalaka osalaka wapi on asalaka na campagne moko boy ah bon c'est vrai ok moi c'est pas bien que dans une mobali to c'est pour les na parce que moi je travaille et pas autre travailler c'est bon déjà bande ko ba vandi tant ba vandi mobali asalaka kaka soki alingi abima moi ça zo salé na tongo moi ça zo salé pe lunch a les lunch a télé biloko ko kolia ke no mobile na ka okena biloko ne ya kolia na ndako à lunch na musala à lunch alia et moi si pas zaki makasi chaque jour na tongo asali moi si mobile na lunch box a télé biloko ko kolia mobile et puis mobile azaki makasi ya kolamuka na tongo ke no azokende musala. Or les messieurs ne travaillaient même pas avant de travailler na été ye musala les kaka abimi na ndako kuna kosi ke no azokende musala basali na lunch box azu lunch box atipe na sac mobali yake musala moi si pas bien ok baba mobali yake musala zoko mobali azoya ko lekisa temps na ye mobimba journée ne mobimba imaginez de tongo parce que misala ibana à partir à 8h on peut vous dire 8h et la majorité de misala ici là à 8h 16h30 17h voire même 17h30. Et mobile ya bana ko respecter air ko kende musala na air a kozo manda nzoka zo kende musala te le mec en question azo ne ko vanda na super bête azo ya ko vanda na super bête ye kaka ko beta ba biloko na bino na ba super bête na ce qui air à lunch aza na lunch ne mo sina salela ki ali kaka wana ko kozo ngaka ko azongi moi si pe confiance à mobile na nga salaka ba futake salaire te montant boy. Waouh! Mais moi, c'est que comme on a mon na fin du mois. Il arrivait maintenant, mobile ce que on a besoin, ce qui a monnaie que non. Super bête, mon ce qui gère les causes, ce qui a ndenge ndenge ebi ba match na ba ndenge ki ndaka bino mo boye bi ndenge zalaka. Au moins azo te frappé moi simbongo. O pesa na ngata 1000 francs, 1000 range boy. Pesa na mo boy na fin du mois na ozo monsieur. Moi ça ebi que non mobile na salaka. Moi ça bi ici pe mo wa pesi mobile. Mobile na ozongi selanga nzoka lokuta. Maintenant moi je me demande ce qui n'a bêti l'histoire oyo c'est par rapport à mibali ozo telema na balabala wana
soki baza na basi na bandako basi na bango bayebaka kino bakina kotelema na babalabala bake kosala kisongi ou comment parce que c'est pareil na histoire na beti mwasi ayebi kino mobali akendaka mosala mais mobali akendaka mosala te mobali akenda nde kotelema na supa beti kuna abanda kobeta bapemi na ye wana soki bapemi soki banini na s'intéresse na ote soki azwi mbongo azwi soki azwi te sikoyo azosengaka mwasi mbongo mwasi mpe azodefisaka ye mbongo ye sikoyo bambongo wana azonde kobeta yango na basupa beti plus abanda kosenga mbongo akosenga mwasi mbongo mwasi sikoyo aye kotimba ye non sikoyo yo depo osengaka nga mbongo lobaka nga baofuta omu fin du mois ozongisela nga mbongo eza wapi fin du mois yango o manager na biso ataka bino mibali nde bozala somo na lokuta biso mpe basi nzambe apesa biso faiblesse moko boye ata mobali azokosa yo okoti kaka na ben wana hey oyoki jour eyaka koyinda mwasi aye kodécouvrir keno mobali asalaka te mobali ake mwasi akenaka kozwa sac oyo mobali alamukaka na ntongo ake nango mosala batielake nante mwasi atala na kati ya sac boye chose grave tout ce temps là mwasi abandaki kotala sac ya mobali te ntango ye koyinda mwasi aye kotala sac ya mobali akuta tande ebele ya bapapie wana ya basupa bete soki ya bapemi na bino wana tala bapapie e la femme abandi kotala boye asimba mutu mbongo na ye ebele na mikenda voilà ça revient au même na mibali oyo bozolinga kotravaille te bozolinga kaka kotelema place moko ya kotongaka supa beti toboyi kobeta yango te mais zala na mosala na yo oyo eza redili et donc mosala no vraiment oyo ozolaka yango salaire peut-être supa beti na bino wana soki kobeta supa beti soki pemi na bino wana eza loisir omeki kaka kotente chance mais ezala te ke non yo okomi kaka moto ya supa beti bokobela batension okalcule ke non kozwa mbongo ebele boye ozwi yango mpe te moto edoki et comment on dirait diamba basupa beti na bino bajeune ya basupa beti wana soki obeti yango te oza calme te il faut kaka obeta yango donc edomine yo oza na mosala mosusu te mais kaka supa beti mais ozoganye mpe te mais bamike na wana ezokende kaka mike na wana ezokende kaka nalingi na te ya basi oyo bavanda na mibali na bango bayebi keno mobali nanga telemaka na kwya wana moyo otelemela na bango otelemela na bango bandeko eseye mpe ya kotala basi wana ya mibali wana c'est au moins ça bandeko nakomi koshite na émission nanga nayaki koeleze mutu moko te nalingi bandeko nanga nyonso ya mibali ya bakongolais partout tous les diasporas tout partout boza je vous aime nalingi bino mais sauf que bo essayer nano ya kozonga na sima botala tozokende wapi na comportement na biso oyo po biso bandeko na bino ya basi moi je le dis à haute voix que to déplorer comportement wana toza basi ya moko tosolaka bana mibali batongaka bana mibali bakomi boye tozo déplorer yango bopesa mwasi valeur bopesa mwasi valeur mwasi ya camarade na yo mwasi ya ndeko na mobali okotongele na likambo nini asali yo nini mpo na ndimite ya yo mwasi batonga okosepela je ne pense pas maintenant pourquoi osala yango na moninga mosusu likambo ya bato ya yo nini na kati tant qu'un homme likambo ya foyer ya bato likambo soki ya nani ya yo nini tant qu'un homme tu perds ton temps. Tu es un homme, il faut ça, créer, cherche-toi un boulot. C'est manque à faire des choses là que nous pouvons aller dans la coin pour ça la songi. Tu peux mettre la vie dans ma côté. Par contre, tu as yoka passi. Alors bandeko no comme na suka émission là. Lelo na yaki pour na lobela sur comportement ya bandeko na biso ya mibali. Ya ba congolais comportement bazana moi qui songi eleki makasi on ne supporte plus au moins tozo tambola momni kwa moko mibali obangi na otambo koleka ta wana pour qui songi ozano pe problème na bango te ozana na problème te ozana bien ozana na problème to ebi ke non ngo tambola ozana bien mais obangi kaka mais zo sonner pe mabete ba ndena na mibali arrêtons
C'est au moins ça, c'est au moins ça. On a juste na 1 heure, on a juste na 1 heure. Donc il faut que ça 1 heure na raté. On a fait si bande de so merci. Ba bazo talanga, ba olandanga, ba bazo support nga. Et ce qui vous a l'emballage à l'époso, au Kolandanga, na BBC Mpoyi TV, je t'invite s'il te plaît, il y a au s'abonner, juste cliquer dans la droite na Yowana, cloche mon web la Yowana, tu presses encore là-bas. Alors vous allez, lorsque je lancé l'émission, vous allez avoir une notification, vous allez retardé. C'est vrai ça. Vous support on a des économies moi si, na sengi monté. Nasengi juste vous abonner là-bas pour aimer nani émission. Ce qu'on dit que notre émission est dérangée, tu passes que au chaka est là. Pour moi, ce qui est dérangé, donc ils sont solo. Ce qui est dérangé, donc ils sont solo. Aimer. Partager son monique non oh on dévoile bien à solo pour partager en haut to partager en haut pour to sunga bande qu'on a besoin mi bali on peut pas côté ka bango kaka bongo non il faut to sunga bango na minute on a oh ngana uti ko sala siko to que chama ina mon côté ça nous dérange de voir bande qu'on a besoin mi bali ba congolais ba komi na somi à niveau moko impossible boke na moi oh e komi ta ya ko banga nzambe ta ya ko landa nzela ya nzambe bakomeze bébé tant aux téléman aux qui ne kotoka les sous bakomba sous na ya famille OK sous na balaba OK de kotoka au moins aux hommes nous la blocage na vie na Clarisse Mansa in Irlande, je te salue hein. Je te salue en passant parce que toi tu es là tout attends beauté. Je te salue malheureusement on a zamana te kona beauté tout les kopesa mama banga wana non. Ce qui kopesa mutu beauté na kopesa mutu beauté mais ba émission na ngeza vraiment ya kopesa ya ba dédicace wana te vani. Ya. Ce qui kopesa ba beauté na kopesa ba beauté des petits sanités ya mama banga non émission za mama banga te quand même. C'est ça, je salue aussi bande konamano sur groupe nanga ya WhatsApp ya support. Na tesi bino nyo songo te partout vous êtes. Je salue aujourd'hui aujourd'hui il y a anniversaire il y a ma maman biologique, maman nanga ya Botakinga. En passage je la souhaite de joyeux anniversaire, maman Justine Pouy. Longue vie à toi. Longue vie à toi. Tikete nzambe na yo. Nzambe nanga ona zo sambela ba disayo sous mikolo na se amui oyo. C'est moi ça. Joyeux anniversaire maman Justine. Joyeux anniversaire à toi. Enjoy your day malgré na musika, toi au Congo, loin des yeux près du cœur, on est ensemble. Happy birthday to you, mamie. Happy birthday, we love you. Yeah, c'est au moins ça. Les deux anniversaire à maman Nanga. Et ça va bien. Faut souhaiter. Comme na suka vraiment, il y a une émission Nanga. Merci. Parce que tu déjà merci. Je crois que vous avez des sous prochainement, on a analyse ce que vous avez analyse, ce que vous avez conseil, ce que vous avez éboubou. Nengekaga, Nzambe Ako, Kamba, Bisso. Je dis bonjour à tout le monde, merci à tout le monde, tout là. Pour partager le lien d'Angaï, ce que vous avez dans l'émission d'Angaï, s'il te plaît, partage le lien. Partage les liens, tout sungana, tout sunga bande qu'on a vu sur Mibali, peut-être va éviter, c'est peut-être que la rabango maboko, mais que la rabango maboko, on souffre intérieurement. Alors maintenant là, je me suis dit, tout le moulango, tout souffrir intérieurement, tout le bango siko libanda, tout le bango va ébaquer non,
toyebi ke no batongaka baza boye baza basongisongi basalaka boye basalaka boye baessaye koarrete eloko wana baessaye koarrete yango. C'est au moins ça. Ceux qui ont besoin peut-être à tolobela histoire moko boye, tu manques comment kolobela lango, tu peux toutefois contacter nga. On va parler s'il s'agit que non aya kolobela lango na kolobela lango, mais je vais garder na bomba kombo na yo. C'est au moins ça. Alors tokutani fois prochaine. See you. Bye bye.